Pour la situation générale, il y a armée, ngai ezako kamusanga ndenge yo pozo kam. Puisque yo zali soda ya bosso ozali ndenge tu ya train. Ngai personnellement nazo comprendre pe ndenge ni ba situation o nyonso ezako leka sans que yo ko koyeba yango. Alors lokola ozoko kamwa ndenge ngai pe na kamu c'est que bakonzi bayebisa la vérité babombela ngai. Voici la réponse sans vous interrompre. Je ne peux dire que des rapports. Je ne peux retenir que ce que j'ai sous les yeux dans un rapport. Voilà. Pour la ligne maréchal de l'Indémoana, il y a un lobby, il y a une force terrestre, il y a un opérateur. Na koti pona tinda message na seta baya kozwa biso voyage za sous te na koti kuna baninga na opérateur na koti pe bazo transmettre message uti gome zoya situation kuna za malamu te mais na suka ya message kuna bazo komanini moral cadre troupe être bon au moins pour vous dire encore une fois que bakonzi baza kokusa yo baza ko yebso vérité te o bango ba visa ka to yebite mais situation générale na kati armée ndenge moninga na nga lubaki vraiment armée et comment débrailler awa ndenge otelemi wana maréchal so balobi identifier biso awa okozana mwa problème mpona nini kotenir tolati eza conformité bibundeli na biso na force terrestre toza na bibundeli susu te est ce que lelo soki bitumbe bimi force terrestre yo otiaka motema tokendaka no na Togo à 86 ebundeli nini kuna eza kuna maréchal o biso tokoko représenter yo to longola yo soni to bunda bitumba nyonso ata moko te to yokisa yo soni mais tout ça comment les loko nini eza koleka na kati armée et kabwana maréchal armée et kabwana na ebité soki nani akabola armée yango mais biso tout ça komona na miso mibale boki armée et kabwana basusu baza malamu basusu eloko moko te moninga nga lobaki ya soki moyen ezali batia bakantine na kati ya bakam mais na bakam mosusu toyebi ke bakantine wana ezali ezo fonctionner kitoko toza koenvie yango toza na bandeko na bakam wana toza na bakamara tokende kotala kuna mais na bakam mosusu biloko wana ezali te armée ekabwana soki na bombela yo te maréchal soki otali ndenge biso tolati awa na ndenge baninga na biso ya DSP sanu balati eza tout à fait différent na biso ba force mosusu pour nini eloko wana oboti bana mibale yo linga kaka oyo moko sikoyo o wana mususu akozala wapi siki biso basusu toza bana mama makango donc biloko wana soko zomona négligence ezokuta pa ya bakonzi c'est-à-dire il y a d'abord division na kati ya armée oh tokoma kota wana soldat d'esprit biso nyonso tokoma koenfier bango ndenge bazawa soko moni soldat za na DSP envier au piqué donc envier mais l'on connaît parle-moi un peu franchement na molato na ye na bibundeli na ndenge azali kozwa mwa poso na ye mwa loso mwa soso mwa mafuta biso nyonso wana bapete ndenge eza komata biso nyonso wana toza komona yango baninga bokotaki na ye yo kaka na force terrestre ovanda kaka pantalon epasuka mais ye kuna aza malamu donc tokoma koenfier bango wana na koko bombela yo te maréchal alors biloko mosusu ezali kosala kokoso routine à 7 ans. oui. Et bien c'est la réponse. Réponse Kulukayango dans Zilami Satumine Itanote. La réponse, sergent, la voici. Tango Namboule les quatre bas français, oui, la 31e brigade. Rapport ya liboso bayebisi ngai que banda bafrançais bakei makambo kolia boye na boye ezobonga te na vandeli bino mpona propagande te na banza yo koyi koyeba ya ce que moi j'ai fait ndenge nini na longwe na bino epai bafrançais batikaki na keite na commune yango
Moussika. Malheureusement, commandant a dit non, colonel Lano y a liboso là-bas événement l'année passée. Dieu, malheureusement, il n'est pas là. De gros efforts, mon fils. Pour que l'Ianabino les là toujours. La salle Nabino, en même temps, quand il est. Quand on a l'école là-bas officiel, comment est-ce qu'on appelle encore? Hein? Dans le centre supérieur militaire. Bino, au Kozongo, au retour dans la génération, et fort minime au Konziambuka, à Salipon, 31e brigade. Lobi, Kenda, au retour dans la Tikina, je voudrais que le général Maïe a répondu. Bon, les canards, il y a mon itazan à soif au Kalangay, à Kamata, moi, Mayame. En attendant. Tout le monde va presque au chiffre. Puis, pour remonter dans le commandant Nabino, colonel Oulek, et fort nini, différence nini, dans 31 brigade, où il y a Zouaka, Pinga Nazaïko Bakissa, combien? Comme vous le dites, mon enfant. Parce que 31 brigade, c'est ma création. D'abord, on peut se date par cœur, comme il a Élysée, à l'époque, le président Giscard d'Estaing, dans Sengui, a formé une division aéroportée. Tu vas aller à 31e, tu vas aller à 32e, et tu vas aller à 33e, tu vas aller à la division. Voilà la vérité, mon fils. Lobby. Général Maïen Azaki à l'aéroport, Monseigneur Monsengo Bassou, Aleki Naktan Nabino. Je le dis devant tout le monde. Je suis chef de l'État. Je ne suis pas là pour la propagande. Akanaki na kanabino. Nazaraki te. Utunaki mi tunandenge na ndenge. Oyebi yango. Eh bien, Azongi a téléphoné. Tuna général Maya, quelle était la réponse du chef de l'État? Que a constaté dans Mituna na bozapeli Malam Tena Bane, chef de l'État au Bakinoni. Ngai moko ibosukebisi na mayele nalobi nazali koluka mama milwala lokola makambo ya 18 wana eyalaki akendaki mosala te secrétaire ya mama nalobi soko tozwi mama milwala kenda na elanga balobaki nani makambo ya nzala kenda na ferme ya mama na mabana zwa ngombe tuko mibale ngai je suis chrétien, Dieu m'écoute. Au moment où je vous parle, Dieu me voit. Kamata, Ngombe. Mais Sokobalewana et Kosila. Maëlle, je vais fournir des efforts dans le 100 milliards pour la 31e brigade. Je le dis comme chrétien et comme chef. Mon fils, je ne suis pas injuste. Nalobiango, vendredi dernier. Je n'avais pas dit vendredi dernier, c'était le vendredi 18. D'ailleurs, vous allez le 28, je crois. 29, il y a 11 jours. La Cour Bakissa, la Ngomboana, Bafoufou, Banin, pour 100 milliards. C'est ce que j'ai dit. Le général Maïen le sait, puis Akolobati Konzi, Aïbissa Kiango. Un chef injuste ne peut pas faire ça, mon fils. Le Belanga Indete, voici la vérité. Naino namoni mokonzi moko yotangi garde civil oyebi te bazalaki na difficulté moko na banque soki ezalaki fond ménage soki nayebi susu eloko yango te le général Faramoto m'a téléphoné azangaki 14 milliards mpona kocompléter soki nabimisi yango na fonds présidentiel epai na ngai na dotation. Et là, vous allez déplorer les alliés, mon fils.
Ce côté là, mon dynamique, qui pense au bien-être de ces hommes. Ah ouais, Souli n'a plus la réponse le même jour. N'a dit pas qu'elle a fermé maman qu'on me prenne 20 vaches pour la vie. Tout n'a eu. Alors, mais bah, Foufou Banine, Comital Maël, je vais ajouter 100 milliards. C'est moi qui ai créé la 31e brigade. Moi, mon côté, mon fils, non, quitté. Un jour, vous avez mis un bloc à courir. N'a vidé stock mon bimbana bateau pour vous, vous le savez. Ngombe, Ngulu, Misopo, Yoso na bateau, Bani, Yoso, et quel camion sont venus, et quel canapé. Ce n'est pas un chef injuste qui fait ça, mon fils. On a la vérité. La vérité n'est pas une annonce pour la les loyaux. Chef d'état-major, je l'ai invité. Est-ce qu'il faut 100 milliards pour la police? 31e brigade. Ce n'est pas de l'injustice. Mon cousin hier, Volinga, l'unité de la je n'ai jamais hésité. Je suis soldat, je reste soldat jusque dans l'âme. Nani n'a pas quitté Tango, amiral, le Ponda, Azaraki na défense. Nani n'a pas mis ça qui m'a fabriqué par cercle, par ça. Et dans mon esprit, mon fils, ça se déroule normalement. Les gens n'ont pas candidaté sur la Congo Sandou. Non, mais ça c'est la soldat Sandou, c'est moi. Voilà. Et puis, on gagne la maman présidente aux Vandama. La maman est fière. Na centre de la Combone na Nino Puna. Mais Nganga Balobin na mon fils, dans la quantité matérielle pour lui. Ce combien de centaines de milliards. Nous subimos. Dans le Binabiso jusqu'au 31 décembre. Mais nous, on est content, on a l'âme tranquille que avant le 31 décembre, qu'ici, quinine, ampoule, et le antibiotique, et puis aux Zanga, on a tout sorti, mon fils, à la demande de vos propres médecins. Dans la quantité coquille, on a le 31 décembre, Souda Zanga, alors, ce que les Zanga qui la font. Ce n'est pas destiné au bien-être du soldat comme chef de l'État, l'ensemble du pays. Au 100 milliards, le 18, ça n'était pas pour le bien-être du militaire. Et 100 milliards, on ne peut pas arranger une cantine entre Yonanga et Mwananga. Voilà. Maréchal. La vérité, c'est-à-dire la injustice. Ce qu'on a pu faire. Mais oui, vous avez la norme, la bombe, et tout le monde est la maman. Mais oui, en plus de ça, il faut la commission 100 milliards. Quel a auteur? C'était au téléphone le vendredi 18. C'est injustice. Mon conjoint a pour vider réserve dans mon bimbananda pour les camions qui étaient pour la 30e brigade de mon fils. On dit que c'est injuste, c'est grave. Voilà, allons-y. Maréchal, problème sous justement, il y a un moment où on a vu que on a déploré dans la carte armée. On lobby, Bangombe Koya, Mbongo Koya. Tant que bimawa kaka balinga na biso yo bino bokolia ngombe bokolia malamu donc eloko tolingi te na kati ya armée ba distinction wana tolingi biso nyonso soko tali 31e tala pe force navale tala pe force aérienne tala ba force wana nyonso yango nezo créer ba distinction ezo créer ba conflit entre biso ba soldats oyoka bino kuna na